passe ma casse. On comprend que ah ça ne belé bazan na ba chaîne. Ici la personne est belé même on va ça là les raté. Comment tek tek TV Yasiba Mutombo. Comment tek tek TV Yasiba Mutombo. Il a yese na Congo. Tek tek mama Yasiba Mutombo. Mbote Congo Kinshasa, mbote na Congo Brazzaville, mbote na mabota no bansoba obozwili baku ya kolana Congo et bouger magazine ya proximité bandeko balandi nzambi na tombeli bino bolandi malamu. Bande Kobalandi tika tofongola basango na biso mokolo mwalelo Congo e bouge magazine ya proximité ponogo bisabino ete mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko passer ba séjour na yekuna na Windhoek na Namibie nyonso na pona koluka ba relation bilatérale kaka na ba séjour oyo azali ko passer kuna na Namibie ayambaki diaspora congolaise pe azalaki liboso ya bapandi sango ya Windhoek mokonzi mboka atalisaki ba projet pona kalamingi te gouvernement déjà ekozala na place oyo aza toujours na souci ya ba congolais vie sociale na bango pe éducation santé na ya ba congolais nyonso ezala malamu wana elobi Félix Antoine Tshisekedi di fachi wana ezala kinde basango oyo etali politique de zanango pona moko mwalanga musuba ba ete Martin Fayulu Madidi asalaki déjà mitinga makasi kuna na boma pe akendaki na Mwanda na province ya Congo central ndeto zali koloba boye ba membre sur la Mouka, Naimoko Martin Fayulu, Madidi, Bazali Awa, la ville province à Kinshasa, déjà Nangambu, il y a ensemble pour les changements Oyo et Kumakaramwana Mboka, Moïse Katumbe, Chapwe, Namaloba, il y a Pierre Lumbi, Alobi qui est Bangoba Ntimi, élection le 30 décembre 2018, c'est-à-dire Bazo, considéré Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Lokola président, il y a République démocratique du Congo. Kokamwa kuna nangamba wa mupe Mosengo Pasinya a considéré Martin Fayulu lokola président de la République. Tu habites sur de ce qui ne parce que mi komeleka ki ba catholique bantima ki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola président ya RDC. Mosengo Pasinya alobi Félix a gagné l'élection te muta gagné l'élection ezande Martin Fayulu Madidi. Bande ko balandi to se batte sur to ki ne wapi awa na République démocratique du Congo. Na komini ya Njili bande Kobalandi na districta Changu bipayo wapi la pulusu yengomba mokonzi Kinshasa ekanginde komba mako swadiza moyibi azali kotungisa bana ya quartier de baimboka oyo bazala kizinga zinga na bakanga kibibebu na bangote liboso ya kamera ya Jean-Paul chef papa. La police ya district da Changu azali kolala te pona kocha kimia kasi bakuluna na baleki na bango miyibi na ba papa na bo ba criminel. Baloba kotika misala mabete bakokoba kaka botala nesi noko oyo muyibi munene oyo azali kotungisa population ya quartier de kasi 100e jour na ye ekokeleki mokolo mwalelo yo hey monsieur papa zingo kimbango ni mosatu papa mais kwa nini oyo bebisa kombo ya pulusi la ibelo kwa mtuti wa filmer ngambo bon siko ana la police osani bakangyo ponani expliquer bakangyo wapi Mano biba bakangyo pona nsala bakangyo wapi mukunzinga bande ko lekala ngai ipango taki na mai pompi na koti na zama na mina bakanga moninga mama baye bakanga babiyo loba o ya loba vérité ba libéré on a parqué sur ce matin on a parqué c'est sur le vérité de notre parqué mon santu papa yo kasi moni mo sombe papa ozana oza mutu mabe ngai mbaka oyembaka yo yembaka so yembaka yemba liboso bakonzi bayebake no yo yembaka soko yembaka yemba liboso bakonzi bayebake yo yembaka
Kasi yo bike no oza DJ. Yemba ba yebakeno po batunyo oyibi yobi oyibite. Soki oyembaka yemba ba yo libosa ba konti ba yo kakeno yo yembaka ba libérer yo. Master. La police azali kosala musala kitoko population bazali kosepela nango kasi banani bazali ko rendre la police nationale congolaise mauvais service. Oyo tu ebite soki to kosuka nango wapi. Kinshasa et bouger. Yo, hey, monsieur. Papa, si moi qui m'bango libo ça tu papa. Mais quoi nini Totikala kaka na basango etali kimoyibi ya ba jeune garçon ville province ya Kinshasa tebite soki bazali ko kene nango wapi kaka wana na commune Njili tolungo na quartier D tokota na lombango na quartier 1 bipayo wapi la pulusu ya Congo démocratique ekangi boyibi ozali ko yibaka bachombwangani population oyo bazala ki wana batondisa makina sai liboso ya caméra ya Jean-Jacques Rousseau. Likambu oyo etali kimoyibi tozali koyeba te jeunesse oyo ya lelo toyebite soki lobi avenir na bango ekozala malamu jeune nyonso aza concentré na ba importe quoi kimoyibi kwiti ki banditisme toyebite jeune o musala na koyibaka bana ya quartier 1 awa tozali na commune Njili na quartier 1 bipayo wapi la police ya quartier 1 musala kitoko bana mboka o bazalaki awa babeta ki chonjo na etutu boye. Ndeko nanga yoka conseil gratuit ya magazine ya proximité Congo et bouger ya kimoyibi efutaka nango te lukata mosala kosala ata sirage kende kotia pona pokwa omemela bana nobi teku na kibola ya kimoyibi ekofuta yo mabe makasi Congo et bouger. To telengana kaka wana bandeko balandi na district ya Changu na quartier Maviokele na commune ya Kimbanseke bipayo wapi bana ya Maviokele bazali ko bika vraiment na quartier ya insécurité bakuluna bake ko sala ba sabotage ba pandi biloko ngani population oyo bazali ki wana bakona na ki arts oyo liboso caméra ya Aristote et Sambo. Tozali awa na quartier Maviokele na district ya Changu na commune ya Kimbanseke bipayo wapi bana Maviokele bazali ko bika vraiment na quartier ya insécurité phénomène e tamboli partout na mona tele kaka na ville province ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo phénomène ngone kulu na oyo e bandaka na 4e république to koti siko na 5e république phénomène oyo e kosila mvula nini botala ba sabotage motindo oyo tokosuka nango wapi prison centrale makala kutu etondi na bakulu na toyebite oyo soki tokoloba nini bana Maviokele ba expliquer ki boye
papa batika kuluneza biete bakale bandeko na butu kokata bango macheti male batoto epeso batinda bango wapi so po uzango na batinda bango bazobima continuer ba prison bo 2 jours 3 jours bo bimisi bango il fallait besoin ka décision ko kana bango ta mutu ba kende ka ba ku ba ni ba le mi po ba zo continuer ka ola ngai papa ba kominga ba ko sala ba pasi makasi na comprendre age ça ne belé ba na ba chaîne bisela pesa ne belé mais makambo ba sala ezala raté pasi vraiment en plus ba boga souci baluka ta village moko boye oyo basalaka bilanga bakende kotinda bango na village wana boya nazomona inutile kosoka okende na bango mpona bakefandisa bango bakobima lelo bakobima na bango babatumo lokola tozosufri na mboka oyo mboka apesa na pasi baso bango totie bango wana na place ke tosomba basoso tozwi bango tondo kaboni bango atandano moko akenda loboko moko akenda lokolo mpona bakobima na bango mboka eza na place ya soso bango bazoloka ngombe bango babomi wana bango bamoni babomi nyama to babomi lokola soso babomi ne mutu na place oyo bazokende na bango wana leta azwi bango akenda bango abombi bango soki 10 to 15 bakobima bosi bango baexpose bango oyo aye akati parti ya mutu oyo akati parti ya lito etoli esi nango tozali kosenga na komanda ya district ya Tchangumo colonel bienvenu papa na bopikiliki nyonso po misala bana oyo kuluna bazali kosala esila eske kuluna akokoleka la police na makasi point d'interrogation Kinshasa ebushaki mena ndenge ya mabe makasi ndeko oyo bozali komona babonje lokutu beko bonja boye azana e frère ya église kimbanguiste oyo ezalaka na commune Masina na quartier Petro Congo na avenue Sep ekiri ya bakuluna oyo bazali komona boye bakotelaki bango na kati ya paroisse ya Kimbangisa ozara na avenue Sep Petro Congo da commune ya Masina na bokase la police ya Tchangu oyo bazali kolala te pona kocha kimia baki na bango awa na district ya Tchangu ndeko oyo babonjaki ye moko abetaki chonjo na etutu boye tozana na bimena kati ya paroisse Masina Kimbangisa ya Petro Congo tokomi verba 1 heure avant mbula tomoni baye kokotela biso na kati ya paroisse ekiri bamosusu balati banzambala bamosusu na bilamba kota bakoti bani kokreye des zones na kati ya église tobini bango awa eza église eza mpe kosala badésordre te so bozala biloko na bino komelaka wana okende komela ngo libanda so bosilisi baye kokota na église ale moninga moko ayebi sino oko ozosala désordre na biloko na bima libanda ya tomoki mbala moko beta masa wana mino nzete na loboko avimbi ntango avimbi mino ngobeta oyo pe tali toso sana obeta moko na bango yaka zokisa moninga na biso mo fritiste azokisi awa na mutu azana puta biso ya centre Kimbangisa ya Masina bazo prete kuna tato moni puta na soto benye kwa tola amu kimia sota amu kimia biso tato zo kabula bitumbana yesu ko ya ye na libanga tawo mwana zo tombola mutu bwe azui mosa briki ya baninga ye mutapanzinga libanga ozo mono ye mutapanzinga mo tawo akimi soto la niti kangiye kena niveau ya social tozi ba politique ba yeba zui ba kenaye akoza la plus de 30 éléments plus de 30 ba wuta veni wengoi na Masina Petro Congo na Konga Marai bazinga téléphone batinga charger la pamba tala nini yango ezalaka ne bandeli suka ekomaka te lokola phénomène kuluna oyo biso magazine Congo ebouge tozali ko dénoncer ba acte oyo ya mabe mikona mikokasi pona nini ezali kosila te la police bosala mosala kitoko pena ba konzi ya 5e république likambo oyo ezali malamu tem comment civil akoko takende kone civil nini yango oyo esilaka te ba pasteur bosambela nanu pona phénomène kuluna ta musuna nzela mabondeli nde ekosila ebouge Kinshasa totikana no district ya Tchangu bandeko balandi tokenda na Lombango na district ya Funa na commune ya Bandalungu abipayo wapisango ya pasi pe ya somo population balala balamuka bakutande ko mobali moko kokufa na kati ya mutuka wana nyoso na likolo ya insécurité oyo ezali kolekana na commune ya Bandalungu abayimboka oyo bazalaki wana babetaki chonjo na etutu liboswa kamera ya Jean-Jacques Rousseau tozali awa na commune Bandalungu na district ya Funa na croisement ya ba avenue Kasavubu awa bengango bloc
bipayo wapi bozali komona motuka oyo ML Mercedes oyo ndeko oyo alali boye alali nete kasi azande ya kokufa. Police scientifique pe ezalaki ate moment elongi na ye ezali te. Selon l'information autour sur le terrain, ndeko lobi bazalaki na fête azongaki na ndeko na bango na 0R nde aikola ana mutuka dra obozali komona mama na mutu apesa kasi kama liwa ekomele awa ya kokamwa ezaki pembeni onde kwa kufi pino moko botala ba préservatif otobenga ba condom to ebite likambodine oyo ekomela kindeko awa bana ya bandalungwa balela ki bouye vivre na insécurité le siège oyo comme siège ya bachel a complicité na ba policier bourgmestre Abili Kambo si bela tuto bise mais bourgmestre bandali a réalisé logoté abagaloté comme na ye antolongangé asala logoté to biété atambula rapété ça était belé tata restaurant au filmer na ba prudence on peut les base bena ya bachel bon abela pe ala jandeke abela pe ma jandeke tamso étouffement pesa qui est nde étouffement na mutuka nde alala ki nde ko sende aiki ko kufa wana likambo eza papa omoni awa nyoso soki oleka wana 19h 20h okokuta kaka bana basi batelemi wana bana mibali papa ozoleka ngaka boye 2000 francs yaka oza mobali te oleka hotel eza te nini te bakei kaka na simaka ya mituka bakoti basilisi bazongi mais susi ete eza awa ya la police eza awa mpona nini bazotala biloko ya boye bazolala kana na sima ya mituka susi ete eza wana la police ezali likambo oyo ekamusaki batu pe epesaki pasi makasi pamba te insécurité awa oyo comme déjà mbala mibale mutu akufa awa na bagarage pirate gouverneur ville province ya Kinshasa apikisa makambo bagarage pirate na kati ya basusete na baparking kasi na matoi mangongi ya bourgmestre commune Bandalungwa chaque susete na commune Bandalungwa okomona kaka baparking na bagarage pirate kokamwa tosukaki awa te tokendaki pe na libota ya ndeko oyo balobaki boye kasi bisika colonel bisika général asika songa échoué ya ngwana ba suicide ne presque nyoso bateka ba lotoko ba diamba ba kotaka ba chel partout presque tous les soucis to ça qui est bien na le ba depuis samedi to la na bango na to la na bango na nino na fête ya njil azaki bien abilité na tongo to kaboy na bango nde azaki presque journée mbimba comme na butu akelala grand sœur pas hydra wala il rappelle si ake to bi ke la kotala pas grand frère ne kota onza baluba mais to kamo comme na tongo to yoka kufi insécurité na ville province ya Kinshasa et comme kokoma makasi likamba kokamwa population balobi ke kote ndeko oya kufi ezalaka nde société ya bambeya c'est-à-dire basi ya ndumba bayaka arosa mosala bango mwena bapesaka la police oyo ezalaka awa quelque chose kokamwa botala ndenge ni bato akomi kokufa oyo deuxième personne akufa awa na kombo ya ndeko Martin kubungisa jeune boye ezali mabe makasi tikete molimo na ye epema na kimia toujours na cadre sport bandeko balandi ba supporters nyonso République démocratique du Congo na ba footballeur ba utaki kolela grand footballeur oyo atia 9 binakan na ba année oyo elekaleka déjà muto kolongolongo timo komalelo azala kana eti yenani ndaye mutumbula neto zali koloba boye akotaki déjà kuna na se mabele na lilita epaya tata nzambe ndaye mutumbula azala ki grand joueur na ndenge ya kosakana te ba pesa République démocratique du Congo na époque ezalaki ne Zaïre ba pesa bango coupe d'Afrique azalaki parmi ba joueurs wana tozali koloba boye déjà ba kundi ndaye mutumbula kaselo kasengo ba passer penon parce que ba décorer na rang ya ba héros nationaux lokola Muzé Laurent Désiré Kabila na Patrice Emery Lumumba pe ba konziamboka ba promettre ba lobiki ba kosala stade moko na province ya Kasai kuna ba kopesa mo stade ndaye mutumbula wana ba sengo sport oyo tozalaki nango na magazine ya proximité mokolo mwalelo bandeko balandi. Merci
Bande Kobalandi pour la confiance. Et puis merci pour la fidélité, merci pour la bokebi obozala ki nango ko banda et bandeli ya présentation magazine. Ya proximité Congo et bouge. Ndena basango etela ki sport bi pa wapito suki si yango mokolo mwalelo kasenga me to to signa contrat. To ko sila bongo soki mokete bana Kinshasa soki. Na bongo sinanga kazaka nanga malamu na kila mfwenge nanga. Malamu ngaka koloba ete tokomi. Na suka présentation magazine mokolo mwalelo soki bo sepela ki na mosala ki toko. Ça merci à Jean-Jacques Rousseau, Aristote et Sambo, Jean-Paul le chef papa, Natasiata, Oyo Azla qui kuna na serveur central, Bande Kobalandi, Ndenge bozali kolanda biso, bokanga mokolo mwalelo, bolanda biso déjà à partir à YouTube, Betsikaka Congo, Check TV, Okolana Magazine Congo et bouger intégralité nango mobimba. Tikato dédié édition moko mwalelo et paeya. Soki ba mompe bazali ko kumise Piscopo ya yamboya bango pona ninte biso, son éminence Albert Kakenza. Mwanambo Molandi Monena magazine ya proximité Congo et bouge tika peto de yango et pas ya bienvenue kamba mama imese l'honorable boboto Bonza komba e rumela o mabota na bino namaste Congo Kinshasa.